Bana Mokili Mobimba, Destiny of Africa. Tu vis les seules chaînes où tu es au Congo. Ce que les sportifs dans le monde entier, les gens ont été bioté. Pour mettre sur un bon malembatable nationaleki. Bon yo, tu as osé l'année. Bas sportif, nous sommes boxeurs, bas judoka, bas karatéka, kickboxing, full contact. Et tu as une chaîne moko. Oh, chaîne on a ébissio. Dans tout cas, bon mais là. Et puis il faut mon journaliste, il faut mon Tony ou mais là où est la chaîne, il y a ba chaîne. Bon suivre yango. Ngana bandoleka. Donc et comme inda kunangai. Merci, ciao. Bienvenue encore une fois. On a vu que vous allez ébélé, puis vous avez ébélé. On a vu que vous avez une deuxième partie où il y a une émission. On a vu que vous avez au travers le monde, vous avez à chaque fois. On a rabino pour benga. Le numéro est juste dans ces awa. Benga côté en contact nabiso pour toute la préoccupation na yo. Si vous avez pris les caméras, vous avez pris conseil à couper sa biso, vous couper sa biso. Si vous avez pris contribution à l'union tout. Ils ont la bienvenue. Nabi qui va au pays va finir pour mon kilamo. Et ça là maintenant bon. Hein? Nabi se doit continuer toujours ça. Nabi so. Nabi si merci mingi na Jean-Si Amir derrière la caméra. Merci mingi. Nabi no batu boko la nabi so pe sa biso confiance wana. To bandaki ba o balanda rabiso. To bandaki ko expliquer bino déjà comment est-ce que banzambe a baindo. Hein? Banzambe o bazali na chaque race na mokili. Pe to se fandaki mingi pas baindo. Tout le monde a dit que mingi ba indo batu ba respecta ou ya bango nzambe te. To mituna ki question. Pe bino botuna ki biso belo travers le monde. Ni yango esala ki que pe esala ka que pe esala ki que moto moyindo ya biso ba oyo to respecta divinité na biso te. Nde bongo to za ko continuer toujours na même lancée na invité na biso papa Titi la Kasaka ou to za na ye to za ko continuer na ye na église Bundu dia batu bandombe. Tout ça, vous continuez paisiblement. Nabi que papa vous continuez les sous à expliquer biso qu'est-ce qui a fait que biso baindo tout zala tout garder lignée to ya banzambe na biso te. Papa encore une fois bonjour. Bonjour papa journaliste. Na to ba kota la na habité dans likambo nga na lobia wa yo réaction na kozaboni. Oui na ye pona bango naza motindami ya wamba pona baindo. Aza motinda me yimbangu aza motinda me bawei pona baindo biso na biso ezali pour faire retrouver baindo identité na bango na ba terme ya lokota wana parce que émission na biso ligamina na lingala na ba terme français ba ñu se kokota na biso pe kokota parce que bainde ko coloniser biso na munoko na bango wana na yebisaki bino ne bandité tozali na kati ya mokili na 4 races c'est-à-dire na 4 kabila race babenga ona lingala kabila toza na 4 kabila toza na race noire o biso toza na race jaune toza na race rouge toza na race blanche. Expliquez bien que l'hybridisme est race, métissage est race. Dès papa journaliste Touni par rapport à l'émission et à Baleleki, dès yango to suka ki nango esengeli to limbole la bino penza ya solo que biso to perdaki bonzambe na biso ndenge nini. D'abord bonzambe na biso zaki ndenge nini pour to perdre. Bonzambe na biso to yebisa bino la fois passée que Égypte mobimba tango to coloniser ba mindele ezali ba mindele bazali coloniser na race noire wana boyebi yango ko coloniser te bazo to zoki bango ba mindele lokola ba esclave oyo ya biso boyebi yango tango to zoki bango ba esclave bazali ko sambela nzambi mpungu nzambe oyo bakoko na biso bazali ko sambela tango Moïse ayeko bimisa bango ayebisi bango baki basambela nzambe ya bapaya te
basambela nzambe oyo bakoko na bango basambelaka ntango batosi ye bakei nde bakei kosambela Elohim Jehova ntango bakei kosambela Elohim Jehova sikoyo abandi ko-inspire bango parce que inspiration invention nyonso tout eutaka na monde inspirationnel c'est-à-dire eutaka epai ya nzambe eutaka epai ya bamibikisi eutaka epai bawei vraiment na wepengele sur place oyo ya bawei banda lelo oyo botanga na mukanda na bino laisser les morts entrer leurs morts ceux qui muta kufi libela ne va pas ça bino kala kata mukanda ngo wana balobi ke mutu na bino bokumisa pa na kendaki na montagne ya transfiguration il me semble que kaka ye kaka mutase quoi bana misusu bazaki bakufa siko amonaki Moïse azalaki abomo amonaki Abraham azalaki abomo amonaki Eli azalaki abomo so bazalaki abomo alors il faut que longola et siko bakomaki batunesu bakufa kaka ye mutase quoi c'est que bamonesu tout c'est quoi c'est-à-dire ceux qui y kaka mutase quoi c'est que bana misusu bazali bawei mais lokola baza bawei ya famille nini nzala panda zalaki kuna te kitelekina bazalaki kuna te ata Pharaon moko azalaka kuna te na kati ya bato oyo akutanaki na bango oyo bino boyebi oyo bino botanga tango esalami bongo nazo ko expliquer bino ko comprendre yango pena bien bo pesanga matoyi na bino bato bozo kotala ngai na mbonga oyo boyeba ya solo te moto moyindo nyonso aperda identité na ye esengeli to retrouver yango alors to perdaki yango ndenge nini ntango bango babimi bakei bareconnaître nzambe na bango souffrance ya esclavage epa na bango esilaki ntango esili bakei baétudier bamisusu bakomi koya kozonga na Égypte parce que bayebi ke Égypte c'est là où coulait les lait et les miel baye kobanda comprendre que bato soki bazwaki biso esclave c'est-à-dire que force na bango ezalaki na bonzambe na bango siko mpo bacoloniser biso baétudiaki kaka mpe basalaki même stratégie eza mosusu te même stratégie alors tango oyo roi Léopold II en 1883 à Salaka discours le 12 janvier 1883 koko nanga nanu te koko kutu ya bakoko nanga nanu te pour calculer ba 1800 biso lelo ba 2000 ans alobaki yango clair nakotangela bino yango bino bato bozala ba téléphone bino nyonso botalanga la plupart bozala ba téléphone oya ba Android wana bo télécharger discours de roi Léopold II en 1883 oyo asalaki na Congo Belge bokomona yango na ba téléphone na bino Google opesa bino yango bango te basali internet na vitesse moko kaka boye bakopesa bino yango mpe okotélécharge yango oyoka ndenge ni discours wana elekaki mais extrait nango oyo elobelaki makambo na biso yango place oyo nakosi mbala nsima otunanga motunake place otangaki ezalaki bongo te biso totéléchargeaki na discours wana eza makambo oyo olobi te mais na discours wana roi Léopold II alobaki bongo po ntango bazwi Afrique bango bamindelo na mosusu nyonso basanganaki baloposo wana nyonso basangani mingi baeuropéen lere bazwi balobi bakabola Afrique bakabolaki yango na 6 parties boyebi bakolonie portugaise ezali bakolonie nini française ezali bakolonie nyonso tu wana boyebi ndenge bakabolaki yango ye sikoyo roi Léopold II lokola azalaki mokonzi ya félicité mokonzi ya baorganisation na bango azwaki Congo Belge kaka oyo Congo oyo ndenge bango babengaki Congo Belge lokola lupangu na ye donc eza mwa parti oyo ya ye mpo sikoyo aexploite parti na ye yoka stratégie ye autilisaki azwi baprêtre blanc banoir baprêtre bazalaki te azwi bapasteur blanc
les wana bino ba Bible nanu kutu Bible donc mukolongo wana nde ba pesa ibango o mukando ba bengi Bible o na yebisa bino ke ezalaki imprimé en 1450 na imprimerie ya Dikembe yoka intégrité na yango. Devoir des prêtres et pasteurs belges dans cette partie du monde en 1883. Soyez les bienvenus dans cette partie Congo-Belge. La tâche qui nous est confiée à y remplir est délicate et demande beaucoup de tact. Prêtres et pasteurs, vous venez certes pour évangéliser, mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout les intérêts de la métropole. Le but de notre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils les connaissent déjà depuis leurs ancêtres. Ils les prient et se soumettent à Nzambe Mpungu, Vidimokulu, Mungu et que sais-je encore. Voilà bien. Ils savent que tuer, voler, coucher la femme d'autrui, calomnier, insulter sont des mauvais actes. Ayons le courage de l'avouer. Vous venez non pas pour leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est l'enseignement de faciliter les tâches aux administratifs et aux industriels. C'est donc dire que vous vous interpréterez l'évangile de façon qui sert mieux nos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, veuillez désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorgent leurs sols et sous-sols, pour éviter qu'ils s'y intéressent, qu'ils rêvent un jour de nous déloger de cette partie avant qu'on s'enrichisse et qu'ils ne nous fassent une concurrence meurtrière. Votre connaissance d'évangile, vous permettra de trouver des textes recommandant et font aimer la pauvreté telle que errer le pauvre en esprit car le royaume des cieux est à eux. Il est difficile à un riche d'entrer au ciel quand un chameau de passer par les trous d'une aiguille. Vous ferez tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour éviter qu'ils se révoltent un jour. Les industriels et les administratifs se feront obligés de temps à l'autre pour se faire craindre de courir à la violence, injurier, battre, arrêter, pour se faire respecter. Il ne faut pas que les nègres ripostent et qu'ils ne se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous les enseignerez par tous les moyens et les inciterez à suivre l'exemple des saints qui ont tendu la joue, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu des crachats sans tressaillir et insulter. Les détacher et les décourager de ce qui pourra leur donner le courage de nous affronter. Qu'ils les songent spécialement à leurs nombreux fétiches de guerre qu'ils ne prétendent ne point abandonner. Votre action est essentiellement portée sur les jeunes, afin qu'ils n'héritent point les idées de leurs parents, et qu'il est à nous de souligner quant au commandement du Père est en contradiction avec eux. Les parents, les enfants devront obéir à ces démissionnaires qui sont leurs pères spirituels. Ainsi, insistons particulièrement à la soumission et l'obéissance même aveugle. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Même aveugle. Cette vertu s'applique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et pas à raisonner.
Ce sont là, chers prêtres et pasteurs, bon, ce sont là, prêtres et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Voilà un mukolo va penser à un livre bino bozo tombo karango oyo bozo lela ngo bambongo pa batu o ba bengo Bible. Donc beaucoup trouver ba texte ba nini wala ebele na kati ya na livre texte oyo pesa bino na fin ya séance. Voici ce que je recommanderais à vous prêtres et pasteurs blancs. 1. Évangélisez les noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais un jour contre les injustices que vous les ferez subir. Faites-les réciter chaque jour. Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux est à eux. 2. Convertissez les noirs au moyen de la chicotte. Gardez leurs femmes pendant 9 mois à la mission afin qu'ils travaillent pour vous gratuitement. Courtisez-les s'il le faut et exigez ensuite à ce qu'ils vous offrent des chèvres, des poules avec leurs œufs chaque fois que vous visitez leur village. 3. Faites tout pour que les Noirs ne deviennent jamais riches. Pour ce faire, chantez chaque jour qu'il est impossible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Faites-leur payer chaque semaine des taxes à la messe de dimanche. Détournez ensuite cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, procure, paroisse, etc. Et transformez vos missions ainsi en gros centres commerciaux florissants. Aidez légèrement les pauvres pour encourager les autres à investir régulièrement. 4. Demandez aux Noirs de mourir de faim, la gêne ou de salaka. Et vous autres, vous mangerez 5 fois par jour ou plus, afin que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exaltent partout l'odeur des oignons. 5. Instituez pour eux un système de confession qui fera de vous des bons détecteurs pour dénoncer tout noir qui aurait pris conscience et qui pourrait revendiquer à l'indépendance. 6. Enseignez-leur une doctrine dont vous ne mettrez jamais en pratique vous-même. Et peut-être, s'ils vous demandent pourquoi comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. S'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet, en leur répondant, heureux ceux qui croient sans protester, heureux ceux qui croient sans avoir vu, ils seront fils de Dieu. 7. Dites-leur que les statuettes qui les gardent chez eux sont l'œuvre de Satan. Confisquez-les pour aller remplir nos musées des Tivérans et des Vatican. 8. Faites donc oublier aux Noirs leurs ancêtres, afin qu'ils n'adorent que les nôtres qui ne les écouteront jamais. Par exemple, Sainte Marie, Sainte Thérèse, Saint André, Saint Luc, Saint Jean, etc. Faites-les attendre dans la pauvreté les sauveurs Jésus qui ne viendra jamais pour eux. C'est pas moi qui ai dit ça. Vous téléchargez ma téléphone. Faites-les prier en les mettant à genoux comme punition. Et obligez-les à réciter les prières par chapelet 10 fois ou plus. Ne présentez jamais une chaise à un noir qui vient vous voir. Donnez-lui tout au plus une cigarette. Ne l'invitez pas à dîner ensemble, même s'il tue une poule chaque fois que vous arrivez chez lui.
Considérez les Noirs comme des petits-enfants que vous trompez, même après l'indépendance. Exigez qu'ils vous appellent mon père. J'irai au communisme et à la persécution s'ils vous demandent de cesser de les tromper et de les exploiter. Andegolangai, vous téléchargez dans votre téléphone avec un discours, eza moulaï, mais parti où ils ont intéressé biso. Oh, monsieur Batindele Bango, Yangwana. Bon, si comme Mouto ya Tindaki, ba prêtre, na ba pasteur, yo na no botamite, nan bate yote. Koko no na botamite, nan bate yaki nan te. Ti, Yangwana le baki, mission nanga ezali, ko restaurer, ko réinitier ba paramètres ya monde, to ko kende na deux étapes. Na première mission na le baki yango, d'abord en 1482, et puis to ko zonga na l'an 0. Ce qui est zongi na 1482. Tango die Koukao a Komaki. Parce que Roi Nzingakouf a eu baptême le 4 avril 1483. Mais vie oyo bango bazalaki ko passer na 82. Ezali vie oyo ya 83 te. Oyo date oyo Mokonzi. Oyo kamba bato apesaki nzambe oyo ya ye mu Congo ti banda mu kolona ti lelo nde pasi na pasi yango ezoya yango na lobaka buye bande ko ngai to pesa na biso ba président fortité to koki ko changer ata 10 président na banda moko soki to zongeli bonzambe oyo bakoko na biso basambela kate soki to reconnaître ba oité délivrance na biso ezala monte pour reconnaître ba oui ba o kamba ba o mona un peu compliqué les sous alikam pour reconnaître ba oui na ndingi nini oui déjà kufa ou ya kufi pour reconnaître les autres to no zo baté est-ce que clairci na ba o tala biso ba comprendre pour synonyme ba oui ils ont déjà synonyme ya bondoki makambo mabe tout ça ce que ezali synonyme ya bandoki c'est que Jésus azandoki. Parce que Jésus na montagne de classification akena okuta na bakoko na ye. Et puis Jésus balobi ke akendaki ko enseigner na ba séjour des morts. Donc il est aussi sorcier alors botika. Botika mais ce qui ke il y a solo bino besoin d'imela Jésus ne bondimela ke bien que besoin d'imela na gauche ndenge yango ezali. Mais bango bazo reconnaître bakoko na bango. Pe Moïse azo yebisa bango tobima na mboko ya bapaya. Donc nous sommes nzambe oyo bakoko na biso basambilaki bongo bakoko ngo na zulu babango te bango kaka nde bakoko ya bango nde bazana valeur bakoko ya biso bazana valeur te parce que lelo to moni la type différemment hein na habité chaque bilamba ezara na sem na moi sens na ngo mususu bien ndenge. Oui, le col à verre aussi makambo ezaka avec verre donc c'est dit que na zone di bapenda ke bande kuna ngande bazo kanga bazo comprendre ngati donc na moni saki bango ke koya na ngai na mission oyo nzambe atindi ngai po na bino bandeko ba indo do na ye na colère na ye na ngate ke na maseki do na ye na zoloba ndenge na zoloba na zo machine nga ba moti numéro na ngai zali identité na ngai za cachité l'état ayebi ngai na zo tambola na ba norme oyo yango ndenge yango ezo senga oyo nga na zo yebisa bino na zoloba nde vérité na fingi mutu te na bomi mutu te na lobi ke batu na batu bazana bonzambe na bango nde kolero ngara yaki nawo sikoyo na émission mibale mobelekaki na talisi bino ndenge ya kolero oyo ngana sana ngo bino bosengeli bolata nde sikoyo na si na comprendre que non bandeko baindo basi ba comprendre nga esika nyoso à travers le monde ndenge bazali sikoyo yango na zo talisa que non nyoso tu ezana vers donc tozo tambola ndenge tozo kende il faut to bouter dehors bonzambe ya bapaya ndenge Moïse akokisaki yango soki te tolingi bandeko na biso te avant que tozonga lisusu awa na discours oyo toko na kolingana na éviter ba délivrance na bino sala mandeni ah bo bolanda ma image ah bolanda image ya délivrance oh mais sala mandeni ba biso délivrance na biso biso to mi kumisaka te lokola motayebo nga naza boy na boy epa na ngai nasalaka soki boy biso epa na biso soki omona nanu kimbango te soko yoka ye te soko yepa na biso okoyoka kimbango
okoyoka Midaki, okoyoka Yassine, okoyoka Bernice, okoyoka Balikis, okoyoka Mafuta, okoyoka bambasi bazebele. Okoki pe koyoka koko ya yo. Aye, on a problème ya délivrance na yo. Délivrance na biso. To échoua kate parce que to sala oyo Moïse a salaka. Na koloba Jésus te. Bon, po bino boso même ça déjà comme on a ceux qui ezali, ceux qui yewana kaka Emmanuel, Beleni Joveni. Bon, na koloba ke oyo ya salaka mais ceux qui te na kozonga na Moïse. Moïse a reconnu que bakoko na ye. Les a reconnu que bakoko na ye. Nde azongisi batu epa ya nzambe oyo bakoko na ye basambelaki. Nyo c'est ça qui normal. Ceux qui oye awe pa na biso tellement que on dimeli bakoko ya yo. Kaka koko ya yo ngakutu ceux qui oye avant au passer la prophétie pour biso base na na prophétie. Prophétie il faut que mbango Midaki benani akita ou bien tatampa di akita ayebisa biso problème oyo zanango. Ce qu'on a biso problème zanango, il faut appeler sa solution, il y a problème. Donc il y a kaka aye appeler solution, il y a problème oyo sana. Ne lokola force ya mutu mwindu ezalaka na moto to utiliser la moto pour nous tia ba konité pour nous tia ba nité net utiliser ba bougie besoin les opéra bougie za ngo bougie peli o tia ngo kaka boye peli laisse expliquer moi la fois passée ba tu peux ba komitu na biloko ya bible ba si ba biloko beleza awa bo expliquer comment on joue mais ba vraiment convaincu de la bible ba zo banga mais oza bonganga eza morobo très compliqué au travers le monde zo ba appelle wana zo ba communion nazolinga bango bazala réarmer moralement pour que ça on est ndeni oh nyos bozomona nase euti pas ba oui ba bangi susu oui euti pas ba oui o bino bolo ba ke ba kufa parce que biso ba kufa te tozana bango bato bazo e de biso na ba délivrance ba makamno surtout ndenge yango ezali oh nyos bozomona soki bolanda ki film ya o ngana kendaki tango na kendaki na Kimwilu na tourner na nga parce que na lega Kimwilu ba Masimanimba na ke ba Mukamo na ke ba Bakata ba Nduduville na lega kiti na ko zo na Kinshasa ko koma na komaki ba par surprise bazo ya ko yambanga na koki ya Mbembe ezali nyama kibokonzi na moni ba ko yambanga na linu oyo linu ngubu ezali nyama kibokonzi tolali tongo nango etani il faut na délivrer batu mboka mobimba tango nazo banda ko sala ba cérémonie na libité il faut batu nyoso baleka ba ko sauter moto eza na système na salaki ba biloko na tiaki na kati na ndenge ko da ba biloko teke ya nini makasu ngadia da obiso sala ga biloko ba koko po na ilakeli ndenge na bengi ba oy ba délivrer batu nyoso peut pas protéger na biso bango botingola batimoli ba découvrir que place wana donc les habitudes na biso basi basala déjà délivrance moko ya mutu moko nga habité pour changer place l'air batimoli kongo liboso ya mibale ya misato ano oyebimi ano oyebimi nasir na bilili siko bomoni ngo na bilili pe oyo na koma kuna esalaki tango ebimi ndeko azu yango alobi no papa mokonzi oyo eza bokonzi ngabe wi oyo eza motafu tobenga yango eza bokonzi pesa yango nazu yango na garde yango tolai na butu ntango etani bawei baye entre autres grand chef coutumier oyo asalaka mboka wana pe mboka wana ebotaki bamboka mosusu ekoma groupement komona ezalaki kuba aye kachunga oyo penza ke ayai kolakisa biso misala oyo abumba kindona oyo mama kimpa vite azali kosala oyo misala ya délivrance ayebisi ye na ngai kutu te me bayebisi ye yebisa mokonzi na bino wana ezali kibokonzi topesi likolo ya kibokonzi il faut atambola Afrique mobimba aexplike bamakambo oyo yango oyo topesi ye to continuer wana l'équipe parce que le côté va détail mais en minute na expliquer pour yango na sima nango to kei na ke na mokamu na retour na nga na yaki na bande ko mibale ndeko mususu ya molimo kimbangu ndeko mususu papa usupe tuye na bango
bon papa usu to lo nga komba blaze boba blaze one mesana moi mingi bani papa usu to yina bango tant to yina bango quelques jours après mais to zali azo mona mutu azo ya kopesa ye eloko zwa eloko yo ya tele boko po azo ngo habita zana tia ngo na poche atia ngo na poche lera tia ngo na poche ya bise mo eloko na pesi yo wana zana ndoto azana vision to la ba la ba to dele mo kolonga pe na la kiauti po des fois pe na la ka même kolonga na la kiauti alors babi tala mutu na kuna azo mona kuna na sima côté ya bureau na ngakuna ezali azomona ngai na vandi abe moni mutu wana oyo ezali fungola to pesa ye yango tango ngana ina tongo bayebisinga yango tango bayebisinga yango abite to pesa yo mokonzi sengena pesa ezana ndengo bayebisinga na pesa la ngaka problème ezate nini non il faut to chaba magugu ba cérémonie na passer na cérémonie wana abimisi oyo donc c'est-à-dire l'air à la mukaki ayoki eloko na poche l'air à simbi amoni oyo eza lokwa gourmet l'air amoni yango alamusi baninga tala vision ndenge nazwi mais tala eloko batuni est-ce que ozalaki nango tabi non natikela kozala nango te mais siko ndenge nini balobi napesa yango papa ntango wana ye baexplike nga bapesi nga balobi ke ezali fungola ya makambo nyonso tu ya mokili oyo ndenge nga nazosala ndenge yango ezokende. En tout cas merci mingi ba boza tellement ébélé ba ko landa biso mais narolinga papa a synthétisé moi mukie par rapport à message parce que les autres qui basé na message à Léopold vit parce que ebandeli ya makambo plutôt pas l'auto comme on ndé awa na ngina ba ceux qui moto ko landa po to comme na suka émission moto ko landa suka linga garder loko moko la motu ya na motu na ye concernant bobungi na biso ba yindo pour le discours oyo totangi ya wande ya mwe bungi sa biso ba bebele parce que les autres za ko landa makambo awa za ko landa au travers le monde musika bazali o ko bisa bamuni bandeko nangai ba yindo babungi saki biso à partir ya discours donc discours oyo bolandi intégrité nango ndenge yango ezali alobi yango clair batuana bayebi nzambe babengaka nzambe na bango alobi na kombo ya nzambe na 1883 mais il y a zamundele nzambe na biso eza Elohim je vois ndenge bino bolo rappel bokanisaka bon siko kombo ya nzambe mpungu na munoko ne utaki wapi kombo ya mvidi mukule utaki wapi kombo ya mungu utaki wapi pe ayebi ke ba kombo ngo ezalaka abikolo ebele bele babenga nzambe na bango wana abi que sais-je encore donc c'est que ba kombo mususu ezali ya wamba wa mpungutulenyu dezu habite so ko contredire ngana nini mais oyo ngana yebisio réalité yango wana oyo sengeli otiana mutuna oke biso to bunga nzela raison pour laquelle to pesa na biso ba politiser ma faute ya pamba donc c'est-à-dire ceux qui mutuna mutu esika zali à prendre conscience na ye ke bonzambe donc total na bango pe ezalaka bongo mais biso tozalaki ko inventer biso tozalaki ko sala ba découverte to le lokola première découverte ya monde entier eza moto oyo ba découvraki na ibisa bino e ndenge nazali kuyebisa bino donc c'est-à-dire que il faut te retrouver identité na biso boyoki discours wana eza grand témoignage na mona on peut la télévision ba dieu ba ni tout ça mais peut-être que explication on a besoin on peut dater mais nazo c'est bien que roi Léopold a le bien au clair tout ça na bonzambe na biso tango bango bazalaki pa na biso na esclavage abungisa ki bonzambe na bango ba inventaki eloko te mais tango pe biso to yesiko bango ba yeba yo coloniser biso bazwaki kaka même tactique babungisi biso bonzambe na biso tango babungisi biso bonzambe na biso mais toza siko nani yango asa inventer ata tongo tozobima ba ingénieur ba réparateur donc mutu moko azo créer azate mutu moko azo créer azate to ba pene ya solo ndenge yango ezali donc tozo réparer kaka ba biloko yo bango basali donc kaka bango nde batu bakoki ko créer et pourtant celui total en Égypte OK par exemple les États-Unis d'Amérique au moni OK par exemple en France au mort tout refait au que non
ingénieur oyo asalaki yango donc cest-à-dire ke azalaki kaka makasi lero matine États-Unis d'Amérique omoni bagratte-ciel oyo obi oyo mpena asalaki aleki tout refait mais soki okende Egypte bapyramide wana bango nyonso makambo yango me motu mwindu moto asali yango ntango wana mondele mpe azalaki nanu te bandeko na nga toke nakoki koyebisa bino ndenge nyango explike bino ndenge vraiment nazobondela bino parce que pas cesse eleki mingi na kati ya mokili oyo donc tozongela bonzambe oyo bakoko na biso basambelaka tondimela mfumuki mbangu d'ailleurs na likambo ya mfumuki mbangu nakoki koepengle mwa moke bien ke mwa minute ekoma mais moto oyo bokoki kotia kuta azala universel si mfumuki mbangu parce que jésus babetaki ka likonga moko motu ekiti akufi meki mbangu batie na tono batokise na mai bazikise boyo babome bamasasi banuti atikela kokufa te boyebi yango ke akufaki kaka mokolo oyo ya monaki émission ekoki akei sikona na kozala universel soki tolandi baprédication ya bandeko na biso mosusu baprédécesseur na biso lokola bakusu nzala panda lokola batoli lokola banani tusa bayindo oyo mpe bateya bino lokola baprof mangongele banani tusa mais bozoyoka miracle nini bamiracle nini oyo mfumuki mbangu asala na bamai atambola na moto alonga yango bamakambo nyonso tu akenda ntina bapoto kobimisa mwana ya roi albert na prison ya se ya mabele na se ya mai bon nani akoki kozala universel naki mbangu moto oyo balongaki ye na liwa te na jésus moto baniataki ye ka likonga akufi bozokumisa kaka croix oyo amemaka na distance soki distance nini bongo bamai oyo akatisaki bo bamoto oyo alongaki bo bamai ya moto oyo batoni oyo baside oyo alongaki eza kuti ya koloba te boyoka yango lelo oyo ngai naza mpona yango te parce que boyebi yango déjà ngai naza mpona bagrande ligne donc c'est à dire que tozongela bonzambe oyo bakoko na biso basambelaka pasi ekosila topesa baprésident foti te bazokende ntina ntango moko boye bayele ezosuka bango. En tout cas, vous comprendre, hein, balobi boye que mboka na biso pe Congo oyo ntoza na mo awa po ezwa vraiment ne babenga balobaka modernisation nango ya solo to pe élévation nango ya makasi. Il faut reconnaître banzambe na biso bayino. Eza moko ya facteur oyo eza kokanga biso pe lelo kolelaka pasi développement ya malongo ekokota pe soki spiritualité na biso ekomi conforme na bakoko na biso nde yango bayebisi biso awa totyako na motu tokanga oyo aza na baquestion aza na motuna oyo amoni ke likambo papa alobi awa asali abeti libaku ya yebi yango mingi koleka eza simple moyen ezaka moko obengi banimero eza awa okoti en contact na biso topoza likambo ya koloba topoza na félicitation ya kopesa biso kofinga biso bofingaka na mio déjà ke bana tomesana na biso nango soza pe na mwa suggestion moko boye mwa elle bobongisa boye obengi juste biso tokota contact na yo ekozala pe malamu mingi mais papa tokomona pe batémoignage ya keke bato oyo yo pe otretaka awa na kati etonga na kati église bato oyo otretaka awa nayebi te tokomona baza au nombre de combien? Bon bazalaka ebele babimaka bakendaka bon awa na ntango tokosala émission tobengaki bango pena te mene ya mwe toza na mibale oyo bazali awa toza na papa wana azalaki aveugle totalement mais na minute oyo soki oyebisi couleur nini olati akodéfinir yango toko oyebisi couleur ninga na lati donc asa bandi déjà komona ti ndenge nini yango oyo ekende toza mpe na mama mosusu tozali awa aza pembeni oyo asimbelinga banini oyo donc ayaki awa vraiment presque mort kaka baweyo bino bozowanga nde bango nde bato babikisi nakumbuka ekipa tokosola na bango tokosola toyeba histoire na bango eza ndenge nini bo comprendre peu que comment est-ce que au-delà de la spiritualité au-delà ya makambo mosusu mais lobiko mpe ezali parce que quand il y a la spiritualité véritable lobiko ezala na kati wana donc tokomi pratiquement na suka ya émission na biso tozwa batémoignage et puis on va se retrouver juste après na tolibéré déjà papa akoki na ye kotika biso c'est bon tout toza na papa awa papa bato bakotala oyo bayiki au travers le monde bakotala yo kombo nani ngai kombo na nga Bodrike Ngatobo bayebisi biso ke ozalaki bete so histoire na yo eza nini témoignage eza boni po toyeba na bato na monde entier bayeba yoyaki une église ya buli ya bato bandombe ozalaki mpe lobiko au travers bawei yebisi biso na ngai awa yaki na ka ya miso ngai botamaki aveugle te mais eza nde kaka nde vie ya motu kaka ndeki kaka moto abotamaki bien mais
awa na komi 2017 boye na kuta musala place ba musala Sosimex apolo bon akama famille kaka ke ye mwana mukia komi ba place musala bien ndenge ni allez nini kaka moi ba asi constance yeli ka ya visio comme e flou yango wana flou comme na misu boyenga moye sus asi moye sus na pas bien exact yango wana ayaki awande mais otambola pe bisike belé avant que tu awa ngai pona ya awande ezalaki nde on dirait que kaka mo batando plutôt po na banobo ya pe na place on akitaki mingi vraiment banombo na bien té ngai premièrement oyo abilaki flou e banaki nga boinanu nakenaki hôpital 3 fois na côté ya musala na côté ya musala asi nini apesi nga 800 dollars à côté hôpital changer mes alaki té na lungwe wana akei a Barut avant de rond-point Kaba et fane kuna ok mutabika a traité ngai a sengai 70 dollars asinga pe SCP a traité ngai ata changer mes avis na lungwe wana ake pa ya pate kila nini muto asinga que 70 dollars pasteur Barut ou église yemko prophète Barut wana asiye a traité ngai et changer mes simbité abimisi ngai bon comme pesa pe nini nka pe simi pe na mpisu yango wana pe akinaki esika pate kila abengisi ngai abongolo ni abongolo vinde ake kuna asengai kena pesa 300 dollars a discuter biso to pesa kiki kokola 130 dollars azui ji apesi ngai akomi kokotini kalanga ake délivrance esimbiti alungwe wana ake pa ya walesa na bon marché nake je pa walesa a traité ngai a 80 dollars esimbiti alungwe wana ake a shekina esimbi pe karate wana vraiment ke koma ki pona ngai ke espoir susu ezati wana vraiment avandi boye muninga nanga mususu boye nini yebe abelaki vraiment akufaki alamuki awu ni ata alamuki wana nini ya yepa nangai abengisi akite asiaka tokende awu apart wana amiminka ankamba anu nini ni atamite ona nkamba amonite azwinga susu wana amiminka ina mbetengi esimbite bamiminka anka yin aba platon abanganga esimbite amiminka in magicien esimbité vision ya karaté wana nka ke wana vision esili vraiment mais ye moko suzukaka amiminga awa mpeka amiminga boye asi vraiment kama mutema zo sima mususu pe bano stabate yango wana yaki awa fulu nange zalaki ya mingi par rapport yaki ataki za nango kama changement za mke mais par rapport ya place azalaki place akomi awa nde vraiment ezande bien pour na nini place akomaki ande source maladi wana place utaki balakisi ka vérité et wuti pa ya mutu na bina famille ye amonaki ke yo mona muke okozwa via boye pour nini ya mwana asali aboye ye pe asali singa pe passer moni bango awa pe yango wana pe ni kopezaki ndeke ni pakaka mvutuma esili mais awa nde kapa vision muke ekomo yana vraiment donc ni to zo distinguer couleur zo mona pe manzela maki mama mwanzela kutu bien awa pe nka pe tasola pe ni la mana ngape akepe wese na kepe kosokola peut-être que on se rappelle loko ezalaki quelque part pe azuna par rapport et qui ezalaki flou mais awa vraiment et commis moi changement. En tout cas merci mingi, merci tout comme on appelle ndeko mosusu ndeko na biso pe moi si awa ye pe azali bongo moko après ça sur la témoignage na ye ma boni bien ba otalo bangi ba kombola na kombola nga muzunga Ange bon bête sur une histoire témoignage na yo ils arrivent ndenge ni ntio komana o esika pour retrouver santé na nga vraiment nazalaki mokiki
banda na ndako biso na beli makasi bakina ngana na hôpital ebele na obika te si toya awa bayosala nga basali profesi baye koloba ke noko na biso ndenge awasala nga boye oma biso abota biso ebele azoyoka zuwa si basantu bato bakufa bapesi bakisi mpona lika bato pe balongaki pene espoir ke un jour nga na vi na kotambola mpo nayaki ya pene nakufa deja ozalaki banda kobela nini maladi na bandaki kobela mimi nanga ekangama kingo ekangama natelemaka te natambolaka te naliaka te nabeti demo naliaka te namela mai mais ntango nayaki awa basalinga baseremoni ti loko mpe natelema boye naotambola bato kutu bakamwaka bato bandimaka tete un jour nga na koloba boye nazobonde bomonanga na te bato bandima ete yango kimbangu mpena azaka fin bandeko nango bobunga nzela boya bokozwa solution nga nazwaki oyo nga nazwaki dans la minute où nous avons donc en bonne santé, maladie a sauté, le moment se déranger la tête. En minute où natikali na kimi le comment ils sont sauté, ça peut être bien, na otambo la personne son aliment. Ça vraiment bien à travers kimbangu kaka. En tout cas, merci beaucoup. Bana mokili mobimba Destiny of Africa. Tu vis les seules chaînes où etika na Congo. Ce que les sportifs aux dans monde entier les no ate ba ebiote. Ponga mettre churambo malembatable na sinaleki. Bongo yo utika le ozelani. Ba sportif nyoso ba boxer ba judoka ba karatéka kickboxing full contact. Etika totika na chaîne moko. O to oyo chaîne on a ebisio en tout cas bo umela. Et puis il faut mon journaliste, il faut mon Tony umela o eza chaîne ya ba chaîne. Bo suivre yango ngana bandoleka. Donc e comme ndako na ngai. Merci ciao.